Koffi Olomide novelas tokomi na épisode combien bandeko nanga lelo Koffi Olomide akobeta na Brazzaville na président na biso JB Mpia na papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco. Vraiment bandeko nanga lelo le 8 mars mois de la femme toza na niveau nini ba mama boko sala nini boko mila masanga to boko réfléchir parce que moi oyo nga lobaka ezala mingi moi ya réflexion. Mita la place aux Ali banda janvier 2023 2024 plutôt ti lelo toza na mars au sali déjà nini elo nini ozo raisonner na mutu na yo. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci na bino nyonso partout bozali na monde entier. Vraiment bonne fête na ba mama nyonso isika bozwami bandeko ba mama ebele batindelinga ba message ba kolela to ebite surtout na communauté na biso ba mama ba oyeba te balinga na bango mindele to ba sala nini to ba ko movanda bango moko bandeko nanga ba mama ebele ba bengi nga baleli balobi yaya babi mama la grande nga kutu na yebite mobile nanga ayebaka. Le 8 mars ezalaka mois de la femme toté. Alobi ba fête nyonso le kakao ya basi o ba Saint Valentin o ba le 8 mars abi mobile na bimaka swa bala. Banda ba komanda kumona mobile cadeau ezalaka sute. Mobile ya bossa na cadeau. Donc basi ebele ba komolela komo préféré na ekutu. Ki copinage ke avant na nda kwa libala parce que tant bazana ba copain to ba copine nango bande komo na cadeau eke ezongi mois de la femme boy nini bonne fête ba maman ozi moi Saint Valentin moi fleur eke moi nini eke bande konanga menaki lelo basi bazolela balobi mibali basala rango sute bozanda kumoko alamuki abimi akei ne ba omona Koffi Olomide ako sala boy pona sindi ba raisonner lisusu ki bo jeunesse na bango ninge zalaki basi ba komo bimisa na minoko na bango ba préférer na bango ki bo jeunesse ki ne ba komi na banda kwa ngo ya mabala to yebi biso nyonso mingi bazana kati ya ndako ya mabala ba oluka bazala libanda mingi ba libanda ba oluka bazala na kati donc monde eza en inverse bande konangai vraiment et ça la passe ba papa elo nini salaka bino papa zala open papa zala ouvert elo ko moni mwasi akoko sala te yebisa chéri na moni ozo koko sala boete mais ezana biloko msupe basi bakoka ko sala te pourquoi mobali amsusu osala makambo ko ezopese sengo te tango yazo mona makambo ozo sala ezopese sengo te moye ye pala kiso tendresse oyo ozo luka ekozala te ba papa nanga. Donc pour moi si ala kiso tendresse ozo luka faut osala makambo ezo sepelisa et faut sentir que olingaka ye ezana basi bele ba kolela binga kutu je t'aime mon amour nazwango kala ata bane nazwango sute moi si msusu alobi mama ngai kutu koloba te ata toza na tatami na papa. Je t'aime ezalaka te papa lakisaka te kazoka makambo yango ezoleka bien elongika ekoma ya kokanga na yebaka te mais nzambe merci avant nakota libala nasala quand même vie bapapa nini na biso bapapa nini na bamama botala ata Koffi Olomide yango malgré ya moto yaka critique malgré ki star na ye botala ndenge azovalorize Sindi le Caire na minute oyo. Moi de la famille yango to mona Koffi Olomide kuna eke zongi atie photo Sindi atie ya bana surtout tellement di diston lobi apisa ke kanda di diston matumbo lika aloko pa Koffi di diston lobi aeko seka Sindi le cœur abengi servante Sindi le cœur autumbola Sindi le cœur mwana msala papa atali abiyo na peso passe lelo azwi ba photo ya minu na Sindi le Caire abwakeli biso kande bomona wana azwi photo ya Miss soki mona ona eba fille ona eba kombone bien te
azui abwakeli biso wana na Cindy Leker azui photo a Cindy Leker alobi aza mwasi moko aleki basi nyonso Koffi Olomide na tamu ki abosani mama alia donc Cindy pena azui ngwende bande kunanga mibali bosala basi na bino ya bandaku bolatisa bango esengo moi journée de la femme ango osombeli mwasi mwa ata osombeli mwa liputa te ne fiske kaka mwa bonne fête ba mamango bandeko bakolela na epamba te la famille bandeko basi bakolela o mususu alobi mobali kutu na nenga bimi alaki te akei ka boy ni message ni appel que madame bonne fête je t'aime et que zongi alobi yango te asi akendaki alobi soki bana te mena ovanda na nga libala te po soki totala ba film totala bolingo o même ba musicien ba homme public o bazaka na basi ebele ba olakisa basi na bango mais biso mibali na biso toyebi ba makango na biso te ya libanda mais quand même ba olakisa biso yango te basi ba o regretter babi Saint-Valentin le kaka boye ni fleur ni cadeau ni eloko ni je t'aime ata je t'aime apamba eleki te bandeko bakolela ba papa soki problème eza boya na koyebisa biso nini salaka ete bokoka kosuete ata bana na basi na bino ba bonne femme ba bonne fête des femmes te nini salaka que ovanda penda mobile ovandi pena 3 mois 4 mois 5 mois ozoko koyebisa mwasi na je t'aime te ezalaka nini yango na kobeta sete pa ba mama esiko zali moi de la femme oyo pe ezate ozela kaka baya koyebisa je t'aime baya koyebisa yo bonne fête ba mama baya koyebisa yo tie mon amour patati patata mama zwata na yo ya ko réfléchir oui bolingo eza très important nzambe akela biso ye mutu alakisa biso bolingo et puis ayebisa biso to lingana ye mutu asala ke mwasi azala na mobali mobali azala na mwasi ye mutu asala nyonso oyo tokomona na mokili oyo ekopesa biso esengo bandeko nanga mpo nzambe atikala kosala makambo te oyo epesa biso pasi nyonso oyo nzambe asala ngo mpo epesa biso esengo mais sauf que Satan le diable ka ndenge azalaka nde ayaka aye kopesa biso pasi nde tomonaka bapasi oyo nyonso tomonaka bandeko nanga alors moi oyo yo mama oyo oza kaka ki papa sombeli nga liputa te toswani nalobi na ye eke ezongi mama zwa temps na yo ya korefléchir eza mwa ya réflexion tala bandeko na biso na Goma bakokufa kuna ezosanga pasi komona ba mama video moko natalaki mama akufi mwana vandeli eka pembeni wana mwana akotala mama en tout cas video wana nalelaki makasi bandeko nanga kotala mwana mokie boye ayebi pe eloko te nayebi pe te mwana ngo abanda ko raisonner mama akufi to te bandeko nanga vraiment bandeko nanga ezaka te oke komela olambi biloko olie omeli olati photo pe tokoma kaka biso nyonso ba snap beauté naturelle ezala sute photo naturelle ekoma rare ekoma mingi kaka snap bandeko nanga olosa biloko wana zwa temps ya réflexion réfléchir banda ani oyo ebandi kopi nini nasali kopi yango etamboli nde nini msu nasala ye kopi mo bénéfice nini nazwi elo nini nasali bana na ngai lobi na bango msu ezala ndenge nini famille na ngai msusu vie na ngai zwa temps ya koréfléchir zwa temps ya kokanisa eloko nini okosala mpona koavance zwa temps ya mitala est-ce que ozalaka utile na société ou pas po bandeko na ndenge mabe te basi mosusu mpe na société bana bango inutile. Pourquoi balingi ba banalité mingi balingi mambo ezanga tina arizona elo musute arizona kama moko ya pamba alors ole bosala ba biloko wana bandeko na ngabo zo atteindre ko réfléchir elo nini ezosala ke mobile na ngai abimaka boye pe a souhaité nga même pas bonne fête à ba mama
elo ni ezo sala ke mobali nanga tovandi ne pema 2 ans yango yo na uka je t'aime kala atikala koloba nanga su je t'aime te na sala nini o esepelisaka ete si s'agit otuna ovandisa yo tuna ebosolola parce que dans mibali mususu balobaka en tout cas ozo sala ngana okoka ngote façon to tambola boy nga vraiment ezo sepelisa ngate na lingi to tambola boye em su yo za boye yo pe oyebisi ye pa oyebiso em su yo po oyebisi papa em su pour na sala boye te em su parce que yo oza boye ça va oyo eza lelo eza moi de la femme to mekaka to bandela to meka ozongsa non to bandela via sika to ta ninge ko marcher olo vando banda ko lela ninge olela wana ki mobali boye mobali boye te mama wana eza kwa okweyaki upole lamba telema kende oui telema kende zwa vraiment temps na ya ko réfléchir zwa temps ya koluka koyeba pourquoi ngai boye malgré to kolela to kobelela mibali na biso ba africain surtout ba congolais bazaka na bolingo makasi tambo ali banda wana kobenga yo ata 10 fois na mukolo ayeba oza wapi ozo sala nini surtout ne to koma na ba appel vidéo boy bengwa olemba mobali akobanda kobenga yo okolemba defo komomona ngo bambetma mais tango na ndako kobenge komi ya rare aobima pe boy banda tongo tipo kwa aobengo te akeno aobengo te bosola ni oui mais tango zaki libanda ba cadeau pamba bokutanaka chaque jour na pokwa bamsuku to mona bokuta na msusu na moye journée mobimba pe akimi musala pona yo me ukoma na ndako libala mobali o wapi okimelo musala akimelo musala akekuta na ba collègue ne abasi te akemela masanga na eta akimelo musala asango te mais abosani tango bozalaki libanda ndenge bozalaki ndenge bandai kobengo tout le temps ndenge ba je t'aime kutu koloba te bongo bizu eke ezongi oui ba je eke ezongi me banda bokoma ndako moko bana baya je de kasu te omeka bona ninga buzoba te obosa na mbango ya mibali oui bobosa na mbango tant tozaki libanda ba cadeau wapi alors mama kolata yango te na nzoto zwaka ata journal lelo zwaka atande ya ko réfléchir réfléchir ndeni na ko sala po libala nanga marché elo ni na ko sala po to vanda bien na papa oyo bana badi na kati elo ni na ko sala po ngai na za mwasi apamba te mwasi ezate ovana na libalo zelaka mbongo wenzi basi lelo bakoma lokwa mibali mwasi foko luka oui mwasi foko luka bandeko nanga yeba ndinga ko luka teka ata ba perike ekomi nango yele mwasi nyonso alinga propre teka ata crayon de beauté teka ata ba cils ka ndenge obandi na $10 wana osutuka lobi kuna komi na $1000 nga na ose rappele bandeko na nga nazala nao na classe na teka baboudin na classe na odefisa bana classe na biso baboudin wani ebandi yo deja eza te siko ovanda na yo bandeko na nga te foza na esprit ya créativité créer eloni na koteka omeki koto ezo simba te omeki mikate esimbi te meka babilo mususu meka ba sous-vêtements biso to defisa même ba sous-vêtements pana bana classe moi classe na bino a défi sous-vêtements obandi esprit ya créativité na bomwana ya ko créer eloni na sala eloni na oteka eloni basi ebele lelo akoma avandika na ndako mobali musu ayebi ko okosala te avandika nie te
Ato vai na ndako teka simba place ke simbela yo au marché nango tinati. Mibali musupe yango moni azobima otiko yebso eloko te je t'aime te bonne fête des femmes de la femme te point ebi asala eloko te donc ngaso na pesi te eloko te donc ko mono ka oza mutu moka mutu zala wana bande ko to linga biloko wana te to linga biloko wana te. Ah oui to linga biloko wana te. Mibali bolakisa basi na bino bolingo ya solo ndenge bobandaka ndenge obandaka ko benge tangu nyonso benga eke bongo lelo tokomi soki air nini yango bandeko bakolela mobali banda bimaki na tongo ni ini o botala niveau tokende basi mususu omona boya komi na kotala libanda pona nini nga vraiment na yebite nazala wapi tomoni basi ebela za na ndako ya libala mais azo tricher libanda po nini o préférer aza na mwa relation numéro libanda po yebi ke relation wana soka bengi tande façon ba osololela je t'aime chérie boni olali bien lelo lie nini olie nini eki zongi en tout cas, oh là là, bien sûr, je t'aime beaucoup. Boye, maloba kitoko. Maloba nde maloba. Metango ye na ndaku, maloba ezalaka suki. Ataku tu bonjour a pambo tango la muki ezalaka te. Mabale ebele bayebi atate, papa la muki ayebi atate na mama. Boni chérie, olalaki bien. Olamuki bien. Boni pe yo, papi na lalaki bien. Dis merci, ok. Journée malam. Mabale bele, mibali bele baloba yango pa basi te. Basi pe bele baloba yango pa mibali te. Eza malam te bandeko nanga. Mindele to mona bango. Des fois, boy sabi so bo par exemple mindele te. Biso to aba africain to aba batu te. Bo tant total aba film. Total aba film point. Tout zo mo ndambu ya bango mingi pe ya bango to zo yango. Oui. To zo pe moi mingi ya bango. Alors yango photo ya kana par exemple na bango ça la rapide bien. Vraiment papa, boya non boya ko yebisa biso pourquoi botila ngata na ba commentaire. Et ça l'a super bien. Pourquoi bino mibali? Ce qui moi c'est à côté na ndako ya libala. Yo moko bimisi mbongo bali metango akoti na libala bo change pona nini. Bokoma na ba comportement na pona nini bandeko nanga boya otila nga na commentaire et ça l'a bien. Na yo te la bino ba mama ba changer ba comportement na ma be wana emsu bazala ngo. Voilà, bisous, bye, tout le monde a une balance.